Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors vous de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Lelo nazo bima mukie afet obima bino tokendo tambola. Lelo tozo bima tozo kende ko tambola epa ya mama Sipe Masiala. Tozo kende pa na yekuna. Tomona na kala boyebi ye basenga ki mwa mingi mameli anitu ndenge ni tomona mama Sipe na papa Sipe ça fait très longtemps tozomona bango lisute pour nini likamle kamla tambo nango. Alors lelo tokobima tokende kotala mama Sipe. C'est parti tozobima. Voilà nanga makasi kulkamni chéri passa bimi ezaro chéri ya kotalela ngai chéri passa te kotalela ngai. Voilà on dit ça makasi. C'est parti. Nous allons passer la journée ensemble. Journal lelo tolexango ngana bino elongo. Mais ne tozo kende bono betela bino lisolo hein. Nzela nzela. Betabino lisolo nzela nzela. Et voilà. C'est parti. Moko tokotia mwa mwa so ya GPS po soki nangenda koma kote to kende faut faire GPS yo agide biso po to bunga te faire GPS faut agide biso po to bunga te. Voilà, merci beaucoup na bino nyoso to ba disposition na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Merci beaucoup pona ba commentaire na bino. Merci pona ba obo soutenaka wa bino maman Eliane Nitu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ma famille du cœur. Et GPS. Non, on a tué au Tézéla. Merci beaucoup de vos disposateurs. Les seules familles du cœur. Merci beaucoup. Tout le monde est mon cœur, ça va? Bientôt, hein? Kalate awa. Fête à amoureux. Kalate fête ya amoureux. Vous avez un colonial son un symbole, hein? Il y a un symbole car fête à amoureux, mais l'amour de faire chaque jour. Chaque jour de faire un peu bolingo. Bolingo c'est le quoi mi colonial sommet. Moi symbole wana kaka. Moi symbole wana ya. Likambo na motema bolingo iboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye yokokoma liboma ata na miso bato kosala n'importe quoi. Bolingo eza na des saisons elanga epe na mbula parfois epesaka malili parfois moto zala na confiance. Aha. Ndenge to kende botozo solo la nazali solo moko ko betela bino vraiment des pas super ma boy kinga na prêcher na ngai ntenga na prêcher na nga l'amour. Mais na ebisi bino ke ya pas super mawa na vie na bandeko oto bota na bango. Ndenge toza awa mutu mota pona ka ke na bota mana mama oyo to na bota mana papa oyo. Ezaka batu mbelesi bakutani balingani baboti bana bo comprendre so na hotala binote naza na volant mi febe ekende ka kabu parce que naza na volant. Eza na ndeko moko ndenge toza boye soki mutu azu chance yo pozo déranger soki mutu azu chance ya koya poto atiki libota na Kinshasa asala anene okaka azobundana na bengisa bandeko na ngai na bengisa bandeko na nga baya na bengisa bandeko na nga to komata mibale misatu na poto ekosala biso bien. Ezali situation ya ndeko moko d'habitude to mona kaka obana basi bazaka mabe mais o sko lisolo ya ndeko mobali oyo o nazobetela bino lisolo pona otata bino ke mokili oyo trop matata, le monde est trop matata. Mokili trop matata. Ezala ndeko moko ya mobali abengi nga popisa ke maman Eliane Nitu na ya poto na monga ba parents. C'est vrai na ye poto na monga ba parents ba bengi singa na poto na ye poto
na kovanda na poto ba essuie glace yo déranger mbula ebeta mwa muke bo supporter mwa makilo na moto na matoi kovanda na vandi na poto mama nitu ndenge ezala kaka na bandi kosala vie nzamba sunginga na zimikanda na bandi kosala lokwa na mutu mope mayele na ye kosala société na ngai na sali société mama nazo vanda nga moko awa na bite lokola vie komi boye fona lokana bemisa mwana mama moko asala nini aya tokoma mibale na komi ba voyage kokende Kinshasa kokende kozonga na bandi kotonga ndako na pointe leki na nga moko ya mwasi na bengisa ye aya mama alobi te ndeko no mobali yende bengisa tika oya mwasi atikala awa papa alobi ye atikala mwana ya mwasi te akende ye atikala ekomi loba papa na mama alobi oya mwasi akende papa alobi te oya mobali akende oya mwasi atikala bongo yo moko ndeko lobi ni ndeko abiti ngaki na programme bengisa ndeko na nga ya mobali pourquoi na bengisa ndeko ya mobali po ngala zaka na misala kuna na poto ezo senga mwana mobali asunga kangai ezo senga mwana mobali mon ndenge nazanga moko boye soki nazwi oya mobali oyo toke na ye poto ekozala malamu parce akobanda kosunga nga na misala na nga oyo nasalaka papa tabi raisonnement na oyo eza nango mabe te eza nango bien problème te ezo kaka ndeko no kasi bokende ndeko wana mobali yaya aza na poto abanda kobengaka ya azosule yaya mena koyaka eboye na boye yaya asali boyebi mpe mpa na biso mpe na Congo Kinshasa mpe bavoyage ndaka mpe mwa mbilinga ya asali makasi aluki situation Angola wo ndeko akoti Angola yaya atindeleki na mobali na Angola Francis yaya atindi Francis na Angola Francis akomi Angola avant so Angola kuna le temps basala ba démarche pona aya mbula mombeko kate mbula mombeko ki le temps aya poto boyebika poto bino ba poto boyebika ningeza makambo esimbi alobi mama eli anitu na voyage liboso na saka balia mbongo na dépenser na nzoto ya leki na ngala mobile 18 000 euros s'il vous plaît abi na dépenser 18 000 osala voyage boye simbite asala voyage boye simbite mbongo kei asala boye simbite mbongo kei asala boye mukolo mususu apesi requête na ya nini ya prière pa ya pasteur na bango pasteur talanga na obengisa leki suna sa bosika na temi na fe neti bona na fe pasteur tala ndenge na osala na obengisa leki na ngai po aya si balieli nga mbongo leki azo ya kaka te vraiment pasteur abi est-ce que vous avez vraiment besoin leki na yo wana ya okoki ko salisa à partir Afrique te et ya lobi ote à partir Afrique mona c'est to moni misala o nga na salaka ezo senga fona zala na mwana mobali nazala mwana mobali po edanga musala nanga ezolinga mwana mobali fazala mwana mobali moko aidanga po eza musala moko esala makana ba ya mibali bobika misala ba gardinage eza musala samaka na bala mibali ebungi na mwana moi c'était passé à lobi po nani okoko pesa ye ata commerce moko te abando sala na en Afrique kuna oli aya awa o te pasteur fois ya kaka pasteur abi OK problème ezate ba démarche pasteur to sambela pasteur ebisa bi frère ko sambela ngozo sanga to sambela pour un voyage c'est bien bon mais nga na conseiller yo ke salisa ye kaka pati akuna ya boya habité il faut ka ndekone aya po ya ko salise papa na bango abota bango alinga kite mwana mobali o aya papa alobaki malamu mwana mwasi aya mama ote anena expliquer bino ba losambo pe sala raté losambo pe salit losambo pe sali muto aya kate muto aye koya ye kokoma komi ya yambiye leki na nga ye abengisi pe bato leki na nga ye mwana mama ye mwana mama biso ye mikolo na oza tranquille na musala mikolo musala oza nango tranquille mikolo musala oza bien mwana mama lokwa ye boy ça va akosunga nga na musala boyebike moto ye nanu sika lokola ye nanu sika fo balakisa nanu banzela fo basala nanu boyeka ndenge ezaka boyebika soki moto ye poto
bato poto boyebi ka ndenge elekelaka ya komi ko recevoir ba connaissance na ye akomi ko mimena lio na ye ya travail ke mon musale zaka boye basaka ngo boye telema boye olata boye telemi boso muyibi ye kanga muyibi wana ndenge zala kaka na ba magasin boyebi kaka mwa mobali alati nanu poso meme avandi nanu na yaya zo vanda aza ko étudier ya yebisi ko yo fo banda musala lokona sina lakiso boye avandi sina na ndako 6 mois abisi koyo il faut obanda musala obanda ko sala ya ye moko a s'organiser azole ka moi 4 pousto ya mutu kotisie wana bando sala pour quoi société za nkombo ya ko sala teke ya loko moko ndabo comprendre kaka abandi ko sala wana abandi ko sala une ne ko kakate ko ki deuxième ko kakate ko ki mama na 2 ans kaka mwa mobali aseli na poto yaya oyo abelaka te yaya bandi maladi donc na 2 ans oyo kaka mwa mobali oyo ndenge avandi awa na poto ba connaissance ndenge ezala kaka to chasko GPS ndenge ezala kaka ba connaissance la route en passant par avenue Robert Schumann Sartrouville ndenge ezala kaka ba connaissance mois et demi ekokele na poto moi 2 ans et demi ekokele na poto 3 ans ekokele na poto allez moi mobali asasali ba connaissance mo déjà poto ndenge ezali na ba connaissance ya yaya na ba connaissance ye moko ndenge ezalela kaka moi mobali abota mapapu te aboti mapapu azovanda pa ya na ayebisi ya ngana ovanda susu ate il faut nazwa moi chambre na ngana kende ya bwakisaki ka ndezaka ti bwakisileki mais to vanda parce que faut sala ngai faut moi chambre na ngai na kende ya lobi abi oza na okimia unika oza ka chambre ate faut nazwa chambre bon bala zu chambre kende ate akei abandi ko vanda chambre na ya zaki na mwasi na bana ndako botaka siku na vie ya poto semeki moboye avandi so na ndako pendant 3 ans bon ko azaki mwa mobala azaki ba hypocrite bazin azaki ka kimia ka belle-sœur azu chambre akei kokenda kei yaya malade bandi yaya bandi obela ake na hôpital malade ezomonana te ake na hôpital malade me mutu aza malade mutu aza kobela semeki na ya bengi ye moi c'est grand frère bengi parle ki français biso moyen te ya no awa akomaka kobela malade ezotungise me bwana mboka mundele te soko abeli bokende na hôpital soko abeli banyoso babelaka bongo esalini soko abeli comment ko répondre boye no za malade de biso ke abeli boyo ngana répondre o ndenge nini semeki a comprendre te comment liki mobali nanga koki ko répondre ngai boye moni encore bizarre amoni ka basemeki na bakaprice na bango nesaka bakaprice basemeki kaka ya komi kobela ya komi problème ya misu komi kotungisa ya misu ya misu komi kotungisa ya komi kobela makolo do ba maladie kili ebimi ya na nzoto ba maladie kili ba maladie ya ndenge na ndenge ye bandi ko bima ya oyo na nzoto ya na Francis sur avenue du Général Charles de Gaulle ye bandi ko bima ya na Francis na nzoto ba maladie kili nde kwa komi kobela ba maladie ya ndenge na ndenge akomi kobela ba maladie ya ndenge na ndenge ekomi kotungisa ye pasteur alobi papa ba maladie ekomi kotungisa oboye nzoto komi kotungisa nzoto komi kobela tango nyonso boye mais boni kasi mutu awutaki Afrique pasteur yebika mutu awuta Afrique akenda na ye abenga ngai te eloko moko te soki ata babenge musani kokatela bato kaka bamangala ok problème te d'accord boza na bino bien abi pasta ka nde nayebisi wana koma okatela bato bamangala yaya komi abela makolo mabe abela mutu mabe
abela mkongo mabe ya musala ekomi kokufa musala ekufaka te musala ekufi parce que boyebi eloko nyonso bongana kolo nango ye moko kolo musala lokola aza en bonne santé te ye mwana mobali oyo azaka so na musala ya na ye te ye kolo musala lokola aza so en bonne santé te moyen asala so musala malamu eza te musala ekomi kobeba muke muke musala ekomi kobeba muke muke musala ekomi kobeba muke muke musala ekufaka te musala ekufaka te musala ya ye bandi kobeba via ya ye bandi kobeba mwa mobali oyo alobisaka susu yaya na ye te abengaka susu yaya na ye te alobisaka susu yaya te abengaka susu yaya te akoma bizaleli mabe ya mabe oyo ke mutu bizaleli mabe. Vous avez atteint votre destination. Merci oyo ke mutu bizaleli mabe koma penza bizaleli mabe alobisa su yaya ta kenda yaya oyo mutu abengisi na poto yaya na mobali yenda abengisi na poto yaya koma ennemi na ye numéro 1 ennemi na ye komande grand frère na ye oyo amema ye na poto nda koma ennemi na ye grand frère akoma ennemi numéro 1 ya ndeko na ye akoma kasoboni aza na ye soto nga boni aza na ye. Donc soko otuni ka ya na ye otuni akopesa ka réponse mo kaka ya mabe akopesa ka réponse ya mabe donc ayina yani na ndinga kosakana te siko poto kene na suka lisolo na biso ko yina yaya ayina ki yaya boye pona nini mako kolekana pardon ayina yaya pona nini zuwa ndenge po babalandana te ya olibuso za imona mibale zuwa ndenge papa na bango azalaka na mabele moko bo ate kaka atindi ya na poto sikoyo ye esalaki motema pasi ndenge papa atindaki ya na poto ya lingaki ndenge ya na poto ye pa ya na poto bayanzela moko na poto lokola ya yekinza mona poto te ya ye poto ya aza bien aza na vie bien asoki paka na bango mbongo atindaka bilamba nyonso asalaka nde usika mwa mobali azoka motema mabe ya koyina ndeko na ye azwa motema mabe akoma kochana songi na bato basaka na ya na ye koloba vi na bango bomwana na bango boyi na boyi makambu ne ya solo ne ya lokuta nyokoli ya na ndenge osakana te Francis oyo anyokoli ya na ndenge kosakana te zuwa motema mabe ya na ya bela ya kota hôpital kota koma mosa ya benga ya abisi abi ya na yo abela akota koma abi bonga na sali na osakota koma kota na ye koma pas plus tard ka lobi ndeka tozoma ba covid ezotungisa bato oyo ya na ye covid etungisa kiye abela ki covid babenge azobela covid alobi alobi ebongo soko abeli covid ye muta liboso abela covid bango pe bapesa ka ba rapport abi ye muta liboso abela covid soko abeli covid bongo aza muta liboso abeli covid bandeko zuwa Cayenne Abel abi bon ye muta liboso abela covid po bo ba abeli covid ya za muta liboso oyo abeli covid ya beli alingi akufa leki oyo atako monana leki ayaka te siko yaya akotaki losambo po tosukisa ya akotaki losambo grate voiture nanga te pardon ya akotaki balosambo ya komosambela yake na beglise na biso ya makasi ya komi kosambela oyo ya komi kosambela esungi yaya longwa awa kenda ti na Bazaire na maison mère église yaya kenda ti kuna mai wana sukola nzoto bao bandimaka te na osa publicité te nazobisa bino likambo oyo ezali sukoli nzoto na mai wana o basukolelaka nzoto boyebi yaya aye kozonga poto akomi losambo
yaya ndenge ezalaka sololi kaka na mutu ndeni nga loko nakoma mpe kosambela mingi sante sikoyo ça va nakomi quand même koyoka malamu sante sikoyo ekomi nga bien tango basololi na mutu moko kaka songolo mutu songolo ayebisa abi nasoloki na ya na yo abi quand même santé na ye ça va sikoyo akomi bien abi te akoma kutu kosambela makasi abi ce n'est pas que bien pour osambela makasi c'est ça parce que ngai nde nalingi akoma bien ngai nde mutu nalingi akoma bien yo no mutu lingi akoma bien boyebi ka nde sungusi mpe ezalaka ti mutu abengi mpe ya na ye abi papa tala nabengileki na yo kuna nalobi ne boye yo ka réponse apesi ngai ke ye nde mutu alingi yo okoma bien yaya abengi abi oyebi ke trop c'est trop olekisi olekisi vraiment makasi. Ce n'est pas que pour nalinga koloba te natala kaboyika na misu ke nga na banga ko yo ye poto na mbongo na nga yo po ya poto na mbongo papa abi oui na poto na mbongo papa mais yo ye poto na mbongo na nga na saleli yo mingi ndenge ndio zo parvenir koloba na mutu ke soki na komi bien za po yo lingi abi na répéter la ngope yo soki okomi bien ce n'est pas parce que yo zo sambela c'est parce que nga na lingi ko mandenge wana misu mi balozo mona te. Et il y a un pasteur tala pasteur bien tant na yebisaka yoke salisa ye na musika yo lobaki te mwana mama nanga mwana papa na ngai to bima muchopo moko libumu moko tomela libele moko fasa nini aya omoni via batu mususu bakena na malembe ala kiso misala na ye banda ya okoma kobela bela banda ya musala ekufa banda ya okoma na yo malheureux ndako simemi na moi sérieusement moi si malamu moi si mutasala ka nyonso moi si mutakoma ko bimisa mbongo po ba vivre soki akina moi sa malamu te ndelelo papa oyo akomi clochard na balabala ndeko mususu salise na musika ko bengise pembeni te ndeko mususu salise na musika bandeko ko bengise pembeni te pasteur abina lobaka na onini salise na musika ti mutu mususu salise na musika bobote mi papa moko mama moko me mutema muninga yina yo yebaka te papa moko mama moko me moninga ayina yo na motema na ye mobimba ayina yo alingaka yo te yango wana toyebani ka bilongi me toyebani mitema te mutu mususu salise na musika Kayen Abel ti lelo na 2022 ba Kayen Abel baza ebele na mokili ya lelo et surtout na vie oya lelo mokili komi suna pasi et komi suna bakisi mutema mabe batu babakisi pasi donc je sais même pas comment vous expliquer na komi est-ce que na manda ko ya pona lelo to sukana ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tatanza mkalusa komo za ban beshenen bana betu, bye bye.